ya solo sako bandeko mpona kobongisa Congo esengeli ke moko na biso asala mosala nini tokosala po ete tobikisa Congo mboka Congo mboka bankoko na biso Congo toza komona pamba po ete toza na mboka bapaya toza komona pamba po ete toyebi nanu importance ya mabele te importance ya mabele ebele na kati na biso bayebi yango te voilà malheur pour manque ya connaissance oyo eza kosala ke moto ayebi valeur ya mabele azali nango te ya solo ezosala pasi ya komona ke mingi na ntango biso toza na susi ya koluka nini kosan sortir mingi baza na kati na distraction totale mingi baza korevenano baza na kati ya ambiance bandeko ambiance ekosila te me bana ya lobi avenir na bango okoyeba te me bakosouffrir po ete bato baennemi na biso baza na kati ya complot un grand complot international tobakisi un grand complot international ya munene ya mokili mobimba fo baarrache bato wana bamosusu mona ondire maseki alesi botuna États-Unis ezalaki mboka banani bokende kotuna États-Unis ezalaki mboka banani Australie ezalaki mboka banani botuna bakolo nango bakenda wapi biso bazomona ngo ndire bato boexageraka pe boexageraka bokosaka biso oui po boyebi koluka te luka na histoire luka oyebake bamboka ebele babotola yango ekoma mpe ya mboka mosusu baanexango na mboka mosusu Lille oyo ya France ezalaki na Belgique Aachen oyo ya Allemagne ezalaki na Belgique bakwe ebele komona ezalaki mboka boye mboka mosusu ebotola yango misusu azomona ngo ndire maseki esine réalité esalamaka bandeko bozango na maseki te mpo boyebi importance eloko bozo importance mabele te bozosakana me lobi surtout na belelaka matoi na bandugu yetu bana Kivu babembe oyo batraitre bandugu yetu babembe babondo bandugu yetu babondo attention nazo ko alerte bino batraitre ya babondo bino babembe bino bafuliro bino bokeba l'avenir ekozala pasi mpona bino po ete boza koyeba te baza kokosa bino les autochtones oyo banotable Kivu Katanga. Les grands dangers tout d'abord c'est les Kivu et les grands Katanga boza na grand danger oyo ezosala machine ezotourne na grande allure voilà biso toyaka wana lolaka mvuluzi kimbangu lolaka ya mvuluzi kimbangu oyebi mvuluzi kimbangu azaki nani aza nani mvuluzi kimbangu boyeba ye azali moko nzambe ya mpungu tulendo atinda na mabele a Congo akengela Congo alongwaki banana west ti ake kokufa na Katanga bamemeti Katanga pona nini po boyeba ke aza na région te aza na province te et mamaki pamvita abundela royaume Congo yango tolobelaka toujours bakoma bato wana nzambe ya mpungu sunga biso tata nzambe mpungu tulendo sunga biso ke tozwa mpe mabwanya o bato bazalaki nango bazalaki moins instruit selon vous na mikanda ya lelo na kati ya bakota ba université te bwanya ezalaki na kati na motu bakosaki bango te mais yo lelo ke yo tangi classe moko na mondele ovandi pa moko to côté na bango ba classe te na université bozotanga na bango mais ozo comment baton ba dominaka toujours biso so bango ba pesa bango cerveau ya plastique
oyo e commandaka na machine et de tourner koleka yo non baleki on a rien mais la connaissance c'est la connaissance qui te fait souffrir et ce qu'on appelle la complexe d'infériorité que tu dois dépendre. Monsieur, et yo quand c'est le big sa Congo et ça mundele et ça le histoire tata moral eh mundele yo te obunana ye boyeba ki bayeba to bazaki mo instruire yo za instruire le no ko bundana mundele te papa keba to sengibino voilà tout côté na katina actualité na mozindo on les a conseil 5 minutes et l'équipe voilà bande ko to côté na mozindo actualité na biso marche salamaki na kata Kinshasa mokolo na lelo marche yango ezalaki organisé par FCC PPRD en fait PPRD na balie na ye baorganisaki marche yango ezalaki organisé mpona nini bandeko batuna o PPRD lisusu eorganise marche oui pour vous dire que vous êtes na kati ya jungle peuple a la connaissance que et ce sont des mêmes populations wana oyo basalaki na marche ya IDPS bango wana susu bazongi na marche ya Lamuka bango wana kaka bayesu na marche ya FCC pourquoi likonda ce qui va promettre bango venez nous allons vous payer bako ya mbangu poete bayebike bako za mbongo bazoya wana teke pona vision moko eza na bango te pona bango bayia libike te ba promettre ki biso bako pesa biso la tokeka poto za mbongo bandeko bokeka bobo za mbongo boza kozwa yango wana pe ezali koteka bino moko ezali kotrahir bino moko po ete olingi ozwa mbongo na place ya koteka kibokonzi na yo voilà ezali voilà moyen quelque chose peut perdre bimisaki ba mbongo ebele peut être corrompre batu batambola na marche lelo bola na tina marche tomoni on a marche objectif ya marche na bino eza nini mboka na biso na balwa nyonso tuni balinga bachange yango objectif na biso kosala yango totambola donc yo moni place bazonunga bachange balwa tozomona parce que ndenge ezolekana te baselo mina kuna makambo mosusu nde bazolinga batelema yango biso osepeli yango te tozomarche po mboka na biso kei toujours liboso yo ozosoutenir yango ya minaku naosoutenir yango te osoutenir yango te jamais nakoti kosoutenir yango mais minaku aza moto ya FCC yo mpe oye na marche ya FCC mozosoutenir yango te aza moto nakati FCC mais balwa oyo ezokimana voilà bandeko bolimbisi boyebi bino moko toza na problème technique yango ndenge wana toza na choix te voilà bolimbisi na ndenge katanaki tozokontinue émission na biso voilà bandeko bana some ekolo Congo bomoni marche moko insensé marche moko eza na mutuna makolo te mais bayebi bato baorganize marche bayebi ke toza na affaire na bazoba comme toza na affaire na bazoba tokomanipule bango bazoba bakoya mbongo ekosisue biso mpe toloba nini tobengiselaki bango toyoki chaku national azongeli chaku national azongeli po ete apesa biso badiscours na ye message eloko nini bayaki kosala na kati ya marche wana bola du 23 juillet 2020 s'articule autour de 3 axes essentiellement. D'abord, c'est un appel pathétique que le Front commun pour le Congo lance pour le respect de la Constitution et des institutions de la République. Il s'agit particulièrement de soutenir et encourager le Premier ministre dans ce qu'il a annoncé comme étant son intention de rencontrer Monsieur le Président de la République pour tirer au clair la controverse créée autour du contre-saint à poser sur certains actes de nomination à de hautes charges de l'État par un membre de son gouvernement qui assurait son intérim. En deuxième lieu, il s'agit de la promotion et de la défense de l'unité et de la cohésion nationale. Vous savez que ces deux valeurs sont actuellement menacées sérieusement par des discours de haine et d'antagonisme intercommunautaire et par des pulsions centrifuges que l'on observe ici et là à travers la République. Enfin, il s'agit de l'expression de la solidarité du Front commun pour le Congo
avec le peuple congolais qui souffre. Ce peuple congolais qui est empêtré aujourd'hui dans d'énormes difficultés, entre autres dues aux retombées de la pandémie de la Covid-19, de l'inflation galopante qui a un impact insupportable sur le coût de la vie et l'insécurité ainsi que la guerre à l'est de notre pays. Voilà le Congo, ainsi que la guerre, l'insécurité et la guerre. Qui sont les auteurs? Parce que en voyant ces gens comme ça, Bozo Kabango, au moins vraiment que tu as un bâtiment qui a une personnalité. Bazo comprendre incohérence dans le discours na bango. Ayebi que chef na bango, l'autorité morale, oyo, il y a PPRD, il y a FCC, Nemoto, Azali, na Katia, insécurité na Congo. Et là, c'est petit biso, yemora bemise na mutuke, l'insécurité des guerres. Qui crée l'insécurité? Qui crée des guerres? Bango wana, Bazali wana, Ye wana, Tchakou, Azawana. Et de ça passe, il y a comme on a qui makamba boy, et de ça na Katia ko le Congo, mais ba Congo le bazana Katia distraction. Ba yemi na bangote ke, ya solo bato wana balingi bangote. Bazo penser que bato wana ba ko sala quelque chose pour na bango. Rien. Voilà, tout le monde est pour nous expliquer que marche l'équipe, toyoki teke ba beti na ebiti soki boyoki ke ba beta ki masasi, il y a eu autant de victimes, boyoki a voté. Voilà et prouver que marche wana est organisée par les gens qui sont au pouvoir. Donc MCC bazaba bato bazana kata pouvoir, to kamo ke bango pe ba teleme le susu pouvoir na bango. On ne comprend plus rien. Tout le monde a mboka ango, ils ont dirigé dans zoba et mboka, ils ont entouré kaka dans zoba. Ils ont passé. Voilà, on a commencé le Congo toké na mozino actualité na biso. Les Tutsis et la communauté internationale. Quand on parle de la communauté internationale, on voit les États-Unis, les Américains et les Européens. Bato baza vraiment na katia masolo wana pena impliqué na katia autres za komona. Balobi il faut jouer ma carte na bango ya suka. Ba carte na bango ya suka bazo jouer, ba ye wana ba ye na triple G. Triple G ba ye na ngozanini. Ba ndeko boyoka parce que quand on vous informe, il faut retenir ce qu'on vous donne comme information. Batouana communauté internationale na ba tuti liboso, mais c'est la communauté internationale, les Américains et les Belges, les Européens qui sont là derrière les tuti qui les poussent à créer des désordres au Congo. Voilà. Baje basa les anini un boyoka bayoko bazongo sala bino. Babandi ko amadoué bino malembe. Ko ebisa bino non. Batindi batuna bango bazokomba pasteur. Ba généraux bakomba pasteur, ba parlementaire bakomba pasteur, ba banoko sala kabino ba jege nzamba lingi biso aza ko sala pour pardonner muninga. Tu as déjà toujours alerté bino. Boyokaka. Na je wana pour va me biso na nini na négociation ou dialogue. Bozo ka biso très bien. Alors, deuxième G, oy bazako yana ngo ba kaboli ba terre na katia nyonso. Oyo chali boso batie ba politicien, batie ba pasteur na ba généraux na kati wana ba koma ba nganga nzambe, ba koma ba pasteur na ba bato église catholique na ba nani, ba semino ke nzamba lingi biso mingi na Congo, bo mon ba miracle ko ya, bo mon ba Marie ba kubima, ba Jésus Christ ba kubima et après non, faut qu'on pardonne. To bosana o nyonso le kaki to zong sa polita ya na pouvoir poto bandela nyonso à zéro. Boye ba kayango. Alors, j'ai ami balé balobi toujours que na bango à long terme. Bazo que na biso à long terme. C'est quoi cette histoire de long terme? Donc c'est-à-dire que projet Bazala Karango, les Congo sans les Congolais. C'est toujours en marche. Il y a les bosso boyoki. Il y a mis balé les Congo sans les Congolais. Bazo yanango malembe. Qu'est-ce qu'il prépare là-dedans? Dans cette histoire de vaccin, bazo boma bazo exterminer malembe. Dans cette histoire de colis empoisonnés, bazo koya ko exterminer malembe. Bazo ya boze wana biloto boza na kata distraction, bomoni ke boza bien. Kuna de côté mususu masanga ba empoisonner masanga. Mai ba empoisonner mai. Non so biloko ko lia ba empoisonner. Bazo sisa bato malembe. Voilà bandeko. J'ai mis ça nini la guerre de la balkanisation du Congo accélérée. 3 cartes wana mindele bachango ba terre na bango nyonso baza ba congolais
na ba classe wana nyonso ba terre ba congolais, chaque congolais azana rana ye ba pese responsabilité à sala oyo alingo sala. Bolanda, très bien. Alors, en ce moment où je vous dis, ba mercenaires, ba groupe armé, ba se positionner dans 4 coins à Congo. Au moment où je vous parle, ils sont déjà prêts. Donc, plan ya liboso, carte ya liboso, oyo, ba commission ba pasteur, te bino carte mi balé, oyo, ba zo sala ki à long terme ba exterminer ba congolais malembe, na carte mi satu oyo, ba guerre comme accélérée na 4 coins ya Congo, Bolanda. Alors, mise en place, il y a une position, il y a armée, na kati ya bakoni sa Congo pour nini, pour ko balkaniser Congo, bazo kotsa insécurité monene na kati ko le Congo. Heureusement que le lac a voulu que mbango sa wana ils ont converti bino. Donc c'est à dire que bandeko boye baka odzo pesa bino, faut bo retenir Congo que chacun de vous pour ko bongisa Congo l'avenir et bongi to sala et bongi to sala, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut faire quelque chose. Voilà. Alors, plan wana ya balkanisation ba positionner ba tout nzokate toza koyoba ba lobi ba salinini na Katanga région ya Katanga nyonso pour ko balkaniser Katanga ba pese responsabilité et pas ya John Numbi et Zoé Kabila, soi-disant Kabila. Zoé Kabila et John Numbi ba jouer responsabilité wana ba jouer bato na bango ko ba Moïse Katumbi ba Kyungu ba nani Belgique allié na bango baza wana na kati ya les grands Katanga ba se positionner faut ba kata Katanga ndambu na kati ba se positionner John Numbi o ya bisebino lobike azali agnoté azali lion voilà azali déjà assuré ba jo bazo sala eza no kuta John Numbi était déjà au courant que ba sala ebo siko kanda yo ba ko memeraye que non ba longoli na poste et puis ko pese kanda ya bani rébellion njokate John Numbi azana kati wana. Voilà to expliquer bino makama John Numbi. Deuxième oyo Kivu les grands Kivu nyoso maniema bango nyoso tupe ba su déjà ba plusieurs groupes armés nyoso eza wana soutenu par Rwanda, Burundi, Uganda. Ils ont soutenu avec MONUSCO, M23, ADF, Nalu, accéléré na M23 lui ba piki baza déjà prêt na kati ba se va positionner bango na plan wana oyo ya Kivu. Plan ya West Bandundu ba Congo Kinshasa Grand na kati ya Kasai wana balobi Félix Tshilombo yo occupe toi na yango o wana ko distraire bango comme eza capitale toniko kosa na mobulu kunate bilo wana ko distraire bango Félix Fayulu Muzito baza ebele. Et alors l'autre côté balobi Équateur comme ça que la première à côté à moi likolo yango ba nexango na Ozaïre. Na Ozaïre ba pese responsabilité et pas ya Jean-Pierre Bemba nanani na Didier Etumba, général Didier Etumba. Boyoka quel soute Azawana na Kukulu, Azawana na Katina Jean-Pierre Bemba qui travaille avec Jean-Pierre Bemba. Alors, tolbaka tout le temps monokolanga inganga. Voilà, monokolanga inganga na bisarabino makamu nyonso tolbaki e bali ko kokisama. To moni ke ba groupe nyonso, ba parti politique nyonso, to kanse ke baza bande kona biso, même baza bande kona biso te. Et voilà, tous comme moi, surtout Jean-Pierre Bemba, position ya ju et ya mabe. Boyoka mi koleleki Jean-Pierre Bemba ayaki makasi. Mi koleleki alobaki nini? Azoko déclaré sur 67 millions, il y a des dommagements. Oyo, ces pays fallait payer. Ah, ces pays tourner comment? Non, non, payer. Oh, une fois des dommages, non. Oh, ça y est, prisonnier à Bissoté. Oh, c'est prisonnier Kabila, allait demander à Kabila, c'est ton frère, soi-disant, celui qui va te payer ça. Oh, c'est prisonnier à Bissoté. Jean-Pierre Bemba, bon, mon silence, n'a pas vocal, bah, quand silence radio, bah, sous le cambo, il y a 67 millions, il y a des dommagements, il y a CPIT, Mawa. Voilà tout qui est, Mayele et Siliba. Mayele et Siliba, nani? Stratégie ou la négociation, il y a autres gens qu'on a bango, baza qu'on continue nango, tout le monde baza qu'on se positionner à gauche à droite, tout le monde qui a solo, ba officier, ba nani, ba tunyosto, baza déjà en marche avec qui dit Mbongo et belé et bimi. Mbongo et belé ezako tambola. Ezako tambola pour être acteur abanda kosala elokoyo baza kosala pour être ba congolais baza na kata ki diba et belé tout ça koyeba te, bango ba vengo continuer musala na bango.
John Numbi na bisaki bino musala nini John Numbi aza kosala. John Numbi aza na mission ko balkaniser Katanga. Voilà, Katanga nos frères, bandugu yetu bana Katanga. Bandugu yetu bana Katanga, vous êtes piégés. Vous êtes tous piégés, les autochtones. Nakata Katanga, les notables que John Numbi a invité d'aller l'encourager na Kata ferme. Vous êtes tombés au piège. Vous êtes tombés au piège, attention, suivez-moi très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? John Numbi, vous savez que Nakata ferme na ye John Numbi ils allaient base arrière. Vous savez que les armes fabriquées na Kati ya Kolwezi, nous sommes chinois fabriqués na Kolwezi, ba bombe na ferme ya John Numbi. Les gens, nous, on nous a dit hier que John Numbi avait plus ou moins 2000 soldats. Non. John Numbi azana ba mercenaires, azana 8000 soldats avec lui. Et bawana bango nyonso baza nzinga ya ferme ya John Numbi. Vous êtes au courant. Donc, le danger est là. Le danger est là. Je vous informe qui est John Numbi. Vous le savez, c'est un Katangé. Oui, c'est un Katangé. Et la femme de John Numbi, azanani azali hirondelle. Bon, vous savez, moi ça John Numbi ndaku maman ndaku ya John Numbi azali hirondelle. Azanani azali grande sœur ya Kunda Batwa. Vous le savez non? Ah, vous étiez pas au courant, vous êtes maintenant informés. Vous les Katangé, Bozolanda, Malanda Landa, vous serez tombés au piège. Il y aura beaucoup de morts. Beaucoup de morts parce que le plan Nabango, il pardonne personne. Bandeko Bokeba. Donc voilà, John Numbi avec 8000 militaires, rwandais, mercenaires, tout ça, et avec l'appui, il y a des Chinois. Pour les Chinois, ils peuvent tika Katanga, te ba minéraux à Katanga, les Chinois, ils sont dans mayele. Il y a un moment, les Chinois, ils côté Kimbaleleki, 305 Chinois, bayaki, pona makambo ya coronavirus, batuana bayaki, pona baza ba soda, ba koti, bakeko. Nzinga pona ko eba ndenge nini John Numbi a cause position pour être à sala nyonso wana. Donc vous autochtones ya Katanga boza tomboza na kata piège. Même ye John Numbi azana kata piège bazo conseiller demain okozala esclave moumbu na kata Katanga parce que là livrons les choses parce que bozo comprendre bien rien beaucoup regretter nango. Alors vraiment ezali passe à komona ke beaucoup des autochtones, notables, au Congo, de l'autre côté, Jean-Pierre Bemba a fait le même boulot pour expliquer un peu aux gens de l'Équateur et de l'autre côté, plus haut, Nakatani, avec Sangani, qu'on expliquait, ne vous en faites pas. Ce qui te autonomie, ce qui te commis dans pays, ce moko, to ça bien. Oya ba zoba, ba comprendre que mon Dieu la bombe na simawana. Fimbo aza toujours ezele pa mundele ma pesi noa beta bango fimbo kosa bango bandeko moko a récupérer zate bazo. Tant que nous sommes encore ensemble, c'est ça notre force. Les jours où bino bokolo bana ba aider bino bo de nandimite mfulu za ko permettre ngo. Mais il faut savoir président biso moko que le roto tele na makambo yo ba Jean-Pierre Bemba ba John Numbi bazo sala poete ba kota biso na kata piège. Attention. Voilà, bah notable la promettre bino. Attention, pour faire souffrir vos enfants pour rien. Boko tika bana na bino na kata mo bulu moko sakanate parce que mbiloko yo mundele projet na ye azoko sabino. Lui na kata mutu ya mundele agenda caché, c'est le Congo sans les Congolais. C'est pas parce que tu es autochtone du Grand Katanga, tu es autochtone du Kivu, tu es autochtone ya Ozaïr ou ya Bandundu ou ya Équateur que yonde moto akolinga yo ne azoko sayo parce que il est encore là pour vous flatter bokabwana. L'air bokabwana lui bon OK, c'est là. Direction comme la moto comme là. Attention. Alertez bien déjà. Voilà, bah like on a bien le plaisir. Bah like et puis je vois déjà vous êtes très nombreux là. Bolanda. Toké na kata actualité na biso ya encore na lelo. Bon on a qui Félix Chilombo asala ki voyage moko malakata kendaki na kati ya Brazzaville. Alors biso peut ba service na biso et là la kate. To bengi Brazzaville. Mais non, Félix Chilombo était ici, mais Azalaki, c'est comme si Sassou Nguesso, Sassou Nguesso a initié Félix Chilombo dans le monde wana. Oui. Alors, patron ya monde wana ba Illuminati,
ya monde wana ba franc-maçon na kati Afrique patron nango lelo ezali Sassou Nguesso. Alors Félix n'a pas respecté quelques engagements ya monde wana. Ba condition ba pesa ki amere ko sarango bo mona ka sacrifier ki ne bandeli mikoleleki mais comme alobi zuka mo mayela non je ne veux plus sacrifier mes frères azukal atiena maboko babi basili que attention engagement ozwaki nan président moga ya Afrique azo engagement wana te à ton niveau on pouvait pas te mettre là, il faut continuer. Félix Tshilombo abudaki l'air aboudé après ce qu'il gage maman na yalobi ngana ko kima te maman na ngasi na kimi na trahir bino bozo maman na ngai. Alors maman na zawana comme otage na système dans les bino. Alors Félix Tshilombo akendeki epa ya Sassou Nguesso pour ko senga pardon ko meka Sassou Nguesso ameka ko faire comprendre batwana otoyebité ndenge ba comprendre yeke ndenge ni na ko sala. Et voilà Félix akende kuna ba pesa yambaka moi quelques minutes ma yeba ki bebise non sala o ba senga ki o sala sacrifice wana toye ko yoka sango ke sacrifice wana ya wana ne mutu abanda ki yango na kati ya oyo akipopo na kati ya kipupu atinda basoda wana tonga toyeba baleba mswalbi kezali ADC Goma non ADC Goma soki renouvelé mais toyebi keza lokuta basoda wana bauta baza basoda mo spécial bauta quelque part et tinda ki bango pour la ke ko massacrer et voilà ba massacrer ki bande kona biso na kipupu mingi bakunda ki bango vivant azon ningana bakundi ye vivant na ba mususu bakunda ki bango ndenge wana. Donc ça veut dire que ezaki ba sacrifice ko ba sengaki et ba yose ki Félix ne parle pas de cela, ne dit même pas à la radio que oui il y a eu massacre tout ça boyoka ki aloba ki te et tandis que le président ya pays na kanisi ba kaya ndenge wana ko lekate il fallait que nous assister ba victime wana le même jour. Même à Zagna voyage, même nini. Mais Félix ne parle rien, ne dit rien. Au moins, Kiango, à ça que le Komoroté, à le bakité. Et bien, dès qu'on a biso, et ça passe, il y a Komona et le Kowana. Donc, Félix, il faut à totaliser Kotana ye, Oyo, a signé qui n'a monde à kilt. Que abana ko sacrifier bateau. Alors il faut continuer nango. Et voilà bandeko na mettre bino attention les amis du Grand Kassai. Je vous ai dit ça, je me souviens encore la semaine passée. Bokeba ba sacrifice dingo doublé et triplé. Pochulombo alingi atikala wana na kati ya pouvoir wana mais il veut senga ba sacrifice ya makasi mais Tshilombo azana problème na kati wana. Donc ça veut dire que bande ko na biso wana na kata kipupu bazakufaki babwaka wana kata force commune parce que ils allaient obligé et ça mandenge wana makila wana tanga na niveau wana. Voilà. Alors tokei na kati ya Nord Kivu. Na kati ya Nord Kivu bande ko c'est les retours en force ya M23. M23 ezongi en force. Ah, bandeko bandugu yetu bandeko na biso toza kolwa mikolo tous les familles mikolo tout maloba na nganga bandeko personne a pu gagner les locaux même si on t'a donné des milliards pour trahir ton pays à la fin des comptes tu auras rien. Ils vont récupérer ces milliards là, je vous assure yokanga maloba na nganga à tout le monde. Oh, officier supérieur, oh, ngayipoye, angala zali général, angala zali député, angala zali ministre, okotika lana zéro. Okotika lana zéro. Et surtout, tes enfants vont souffrir. Même John Numbi, Alexis Ferme, voilà Ferme, très bien, Makamoto très bien. À la fin des comptes, John Numbi, l'argent sale, il y a la sang, il y a ma frère, yo. Okotika lana zéro. Yo kelangai retenir ce que moi je dis. Je suis dans le baka tout le temps les grands sacrificateurs. On a la kakabino, na sena la ka Félix. Félix oko fait souffrir 4 à 5 générations à venir ya famille na yo na Tshisekedi. Na yo na papa no Tshisekedi boko faire souffrir bande kona bino 4 à 5 générations bako souffrir pour na mabeo bino bozo sala bozo bomisa bana Congo bozo tangisa makila na kati kolo Congo. Oyo nyonso o naza notable mokena John Numbi o naza notable na kepa ya Joseph epa ya Jean-Pierre Bemba et naza notable tika na encourager boko souffrir et bana na bino bako payer yango trop cher. Et voilà Torobaki ba touti
balalité na kati ya Kigali, na Rwanda, na Burundi, na kati ya Uganda, bazo multiplier ba stratégie. Quelles sont les stratégies que bateau bazo multiplier pour le moment? Voilà, tout le monde retour, il y a M23 en force et très fort encore. Voilà, soutenu par Rwanda, Uganda et Burundi. Burundi, tu vas mona ye, tu vas kansake azaba ba utu, mais tu vas mona Burundi, c'est comme si ba nenga ba boumaki Kourouziza, vraiment le président, le nouveau président Burundi, toujours comprendre couleur n'a été, mais on les met en garde. Les nouveaux présidents burundais, et c'est quand au Burundi vous parlez français, vous écoutez aussi Lingala, on vous met en garde. Attention, attention, monsieur le président. Monsieur le président, le nouveau président burundais, attention, attention, on vous met en garde. Si vous suivez la lyre où les autres, Museveni et tous les autres là font, monsieur le président burundais, vous allez regretter. Je vous dis, aujourd'hui, retenez, vous allez regretter ça très bientôt. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Alors, voilà. Après l'appui à MONUSCO, nous avons gâté MONUSCO et celle de nous voici là. Tant que nous sommes ndeko, bo bundana MONUSCO, bo bengana MONUSCO, ba jeune, ba lobité, bisoto lingi MONUSCO tikala kakawa, ba ndugu yetu, bata MONUSCO, igo ba ndugu yetu. Et voilà, MONUSCO a permis que aujourd'hui M23 et Zonga en force. M23 et Zonga en force, soutenu par Félix Tshilombo, soutenu par la MONUSCO. M23 et Zongi, Nara, Bélé et Kolo Congo, très fort. Et voilà, Boctocton, nous sommes à 4 FARDC, je vous assure, si tu as un frère qui est déjà engagé au front, na 4 Kolo Congo, dis-lui de faire attention, soit à qu'il nous rejoindre, bande qu'on a biso l'armée nationale du peuple Congo, ou soit à Kima, à Kenayer. Ceux qui ont résisté à qu'on servir comme chair à canon. Je vous assure, au moment où l'image va biso to yawa, to sema kamwana lokuta, pour déjà bandi ko sasabango. Bako tinda bino bako piéger bino donc l'objectif, vous exterminer. L'extermination surtout les militaires. Oh, nous avons un service militaire à ça, autochtone congolais. Il y a un plan satanique, diabolique. Oh, il y a tout type de bomayo. Sauf que Félix a protégé le Kouta. Félix, à tout moment, a sacrifié. Allez, pour éliminer le bâton, pour éliminer Bino. Et vous avez toujours l'avantage. Il y a tout. Vous avez compris? Merci. Voilà, dans ce combat, ils ont qui wana na kati na FARDC na ba M23 wana. Allez, M23 bango lakisa bango déjà que c'est moi le maître du terrain. Assassi bango na kati territoire ya Rutshuru. Na kati territoire Rutshuru, M23 a attaqué ma base, ma position. Oyo ya FARDC au Basaraki vers comment on appelle ça, vers parc à Virunga. Attaqué Bango, voilà 7 soldats congolais. Pas qui à Petit Bango, laissé Bango pas 7 soldats déjà depuis mercredi, donc hier. Et les gars qui hier, donc voilà, vous êtes tous au piège de tout type. Vous pensez que vous êtes là pour le combat, vous allez combattre avec qui? Votre plan, Baka Sable, Nyonso, Ezana Maboko avec l'ennemi. Et Batini, chef Nabino, quelle formation en Rwanda. Vous réfléchissez, est-ce que vous avez raisonné? Mais dès qu'on a vu sur les soldats, vous avez raisonné. C'est quoi cette histoire? Depuis quand vous savez que le monde entier, oui, Congo, et Zalakabitumba, na Rwanda. Rwanda a bondi ça, Congo, pas Botole Mabeli. Et vous acceptez d'aller suivre une formation militaire na Katia Rwanda. Oyo, na évité sur Bandeko moderne. Voilà Bandeko, tokota information à biso. Information à biso, la balkanisation ya Congo et Bandeko contaminé l'Union européenne. Bandeko Barokama, oui. Et contaminer déjà l'Union européenne, parce que le plan satanique diabolique va éliminati pour nous balkaniser le Congo depuis l'époque de Bill Clinton, d'Obama, parce que faut qu'on kataka Congo. Mais va comprendre raté, mboka oui katana raté, et zongena bango avec des Européens. Brexit, Oyo, Anglais, Grande-Bretagne, et Bima na Katia, Union européenne, voilà, et c'est la balkanisation, et le Mouane Moupanzi, Batikala, ce qui 26.
Alors, Nzokate, l'Italie emboîte les pas. L'Italie emboîte les pas. L'Italie lobby. Nous sommes là entourés par des gens malhonnêtes. Des gens malhonnêtes. Qui sont ces gens qui sont malhonnêtes au sein de l'Union européenne? C'est la France et les Allemands. La France et les Allemands vont de mettre le terrain. Parce que les Allemands sont les plus risés. Les Allemands, comme perdre la guerre armée, deuxième, la première guerre mondiale. Alors les Allemands décida de mener guerre économique dans les autres alliés na bango. Alliés na bango parce que les Allemands va gagner sur la guerre économique parce que l'économie de l'Union européenne entre les mains des Allemands. L'industrie, il y a Europe, et elle entre les mains des Allemands. Vous voyez que l'industrie, non seulement, véhicule, ce que vous avez domination va véhicule allemand. Au moins, on a VW, au moins, on a Audi, au moins, on a Mercedes, au moins, on a Opel. Biloko, nous, c'est sur les mains des Allemands. On va gagner sur la guerre, où il y a ma casse, il y a économie. Allemand a gagné. Et voilà, il y a un Allemand qui a simba ba meto na biso nyonso na kati Congo. Ce que monde va guerre sur la est, c'est parce que les Allemands qui se cachent là derrière pour avoir les minéraux cobalt. Où il y a Congo, il faut pour na bango faire la canne na boko ya Allemand. Voilà, oyo ba voiture na bango. Ah voilà, malheur zola na bango. L'Italie emboîte les pas ba lobby, Italexit. Italexit et Italexit et bon écoute. Italexit et côté ba lobby ba membre oyo ya parti 5 étoiles ba benyango M5S anti-système otolobaka anti-système zokate ba italien pe ba yebike anti-système yo yebaka ngote oto pesa bino to la bino ya ngolo to anti-système système ya ngoyo na kati ya Italie balobi anti-système ozomona balobi anti-système il faut s'opposer na quoi na civilisation christianisme et les commerçants les multinationales il faut s'opposer na bango na sabi na moi plusieurs fois na répéter toujours pour te bolingaka tout le temps ko répéter kapo bozwa mayele voilà anti-système ba italien balobi ce système-là, ça ne va pas. Nous allons rester des pauvres. Les Italiens vont emboîter les pas pour appeler l'Union européenne. Voilà, les Italiens, Oyo Azali, chef, il y a parti Brexit. Nakati Angleterre, parce que c'est de travail, se préparer. N'engin bango pe Italien, babima nakati ya Union européenne pour bazo mona ke baza ba perdant. Et beaucoup de pays européens sont des perdants dans cette histoire de l'Union européenne. Les grands gagnants, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, comme tu as gagnant, et les miettes, parce que ça va français, Emmanuel Macron, pour imposer toujours, toujours, imposer France. Et la France, on a toujours Malanda, depuis l'époque, il y a Giscard, non pas Giscard, depuis l'époque, il y a François Hollande. Bomona kina el monte makabane ko sala et voilà bande ko zo futango bakoba kota na kati ya piège ba éviter comment s'en sortir dans cette histoire. Voilà bande ko basana problème na kati ya Union européenne et Italie et bande ko senga bango non nous voulons partir, nous allons pas rester là tous les esclaves na bino, c'est vous les maîtres il y a système et nous autres nous sommes obligés de contribuer pour vous. On dit non. Voilà balkanisation. Toye ba mikolezo ya Italie pe il faut le wanango Union européenne va comprendre. Merci. Alors tokei wapi na kacha Iran international to côté déjà tout na kacha Iran na kacha Iran attendre la main na ba chinois na ba russe. Alobi je vous laisse le contrôle du Moyen-Orient en passant par Turquie. Ba sali bloc na bango munene ba lobi les Américains, les Européens sont des mafieux. S'il faut suivre ces gens-là, nous allons souffrir avec nos enfants. Et voilà, les Iraniens vont s'aligner, vont suivre plan Nabango avec Russe, Chinois, ça la bloc Nabango parce que bloc européen, ils vont appauvrir Congo. Ils vont appauvrir Afrique francophone. L'Afrique francophone est comme Mboka pauvre à cause de Nani, à cause de l'Union européenne. Et voilà,
pas question toko limba ya moté ya on to tire bino ka moi extrait moko bola na bo kebi mbango voilà bandeko ezali ya pasi ya komona ke c'est vrai ce que nous vivons au Congo va privatiser même régie des eaux na SNEL régie des eaux est dirigée par qui par le Rwanda bandeko boye bakangote nana sale lokwana mozito sale lokwana va privatiser va société tout ateka yango na nani na Janine Mabunda azalaki nani na kati ya portefeuille voilà bandeko ezali ya pasi bandeko pona ko sabino ke makambo ezali koleka na kati babele kolo Congo voilà yango te sabino ke vraiment si nous continuons à faire que to bossa na to landa kana biso makambo sute eza pasi mi pona sabina solo ke tuzokota na kati ya profondeur ya libulu pona bana na biso pona nini parce que l'Union européenne les Européens sont trop égoïstes. Les Européens, bazana mawate, botala ba pays, nous se développé dans le monde, au la kaka, ba pays, yanani ba pays, beaucoup plus de pays anglophones. N'importe quoi, promettant que bino, n'a pas sa bino liste de pays, des 10 top 10 de pays plus riches d'Afrique en 2020. Au numéro 1, Nigeria. Au numéro 2, Afrique du Sud. Au numéro 3, Égypte. 4, Algérie. 5, Maroc. 6, Éthiopie. 7, Kenya. 8, Angola. 9, Ghana. 10, Tanzanie. Alors, publié par la Banque internationale, Banque mondiale. Moto est publié en gros, Banque mondiale. Et de l'autre côté, le Congo, c'est le pays qui est potentiellement riche de l'Afrique. On ne se trouve pas sur la liste de 10 pays. Parmi les 10 pays, on pensait qu'on devait être le premier. Alors, Balobi, parmi les pays sur le total, bien, il y a 5 pays anglophones, 3 pays arabophones, un pays lusophone, un pays de langue non coloniale, Éthiopie. Alors, ma pays wana nyonso totali pays francophone exacté. Au moni malheur nabino, au boloba kalopoto, au moni malheur nabino, au bozo compter sur la France, au moni malheur nabino, au bozo compter sur l'américain. Bozo rien. Bana nabino vont tous souffrir parce que vous êtes des ignorants. Vous êtes des ignorants. Et voilà. Botika la héritage wana yana bana na bino ba continuer ko souffrir pour na mabe oyo bino oyo boza ko tika lelo na mabele ya Afrika. Alors mama Congo la kaniso zo landa biso sika yo sali oyo nino ele biso mokolo na lelo okoko bele mapoete opesa biso nini oyele biso comme information na mokolo na lelo poete ya solo esala kapasi na koyoka oyo sa ko lekana bele Afrika. On sait que les canaux belles surtout en Belgique le Congo au tel que tu dois faire sa formation pour faire la biso miso mais biso mo ba congolais mais tout est ailleurs talandenge bato ba zana sengo pour être ba songi c'est le bango masanga empoisonné talandenge ba ko sepela ba kanti que masanga wana e go pesa bango santé e go pesa bango mayele e go pesa bango éducation et loko mo ezate et voilà ba songi c'est le bino yango totala vous allez gagner quoi? Vous êtes tous des perdants. Des perdants. C'est multinational. On va fabriquer des sanga. On va fabriquer des produits empoisonnés. On va se frotter les mains. Oui, nous avons affaire avec des oba. Tout ça empoisonné, c'est comme la poison à retardement. Donc, ça veut dire que vous pensez que tant que vous avez empoisonné, quand vous avez blague, le coup de beaucoup de monde n'est pas salabino. Zoé Kabila, candidat président aux élections de 2023. Je dois tenter ma chance en 2023 et je compte remplacer mon frère Joseph Kabila. Les Congolais doivent me faire confiance comme ils ont fait à mon frère Joseph Kabila. J'ai une vision idéale pour l'avenir de notre Congo. Je travaillerai pour l'intérêt des Congolais. Dans une année, vous verrez une grande chose. En réaliser, vous aurez une économie stable, un gouvernement responsable, pas comme
l'actuel, oh là là, il est dans le gouvernement, donc il est aussi irresponsable. Le gouvernement responsable, pas comme le gouvernement actuel, donc mes chers amis, l'homme qui parle, qui donne ces messages-là, c'est qui? C'est Zoé Kabila, un illettré, bien donc, qui ne sait même pas lire ni écrire. Et aujourd'hui, on a donné la responsabilité de quoi? Du grand Tanganyika. Donc c'est lui qui est là pour créer les rébellions, pour créer les désordres, et les Congolais sont là derrière. Et de l'autre côté, ils ne savent pas qu'ils sont piégés. Voilà, Bandeko, Eza ya pasi, yako monake, makambo yo, Eza koleka, namabele kolo Congo, ngai na yo, tozali ko mona ngo, mais ngai na yo, tozali ko agir te. Donc, il y a déjà à Zoba, mais il y a le qui était à cause du gouvernement, il y a Batamaye. Au téléphone de Myriam Boketou. Comme on l'a toujours dit depuis des années, l'Ouganda et le Rwanda font partie des déstabilisateurs de l'Est de notre République. Personnellement, je n'ai jamais compris pourquoi les différents gouvernements de RDC ont toujours maintenu des rapports normaux avec ces deux pays, qui établit noir sur blanc que ces deux pays participent à la déstabilisation de notre territoire national. Nous l'avons décrié depuis des années. Le M23 était en train de se réorganiser. Personne ne nous a entendus. Et voilà, les faits sont là. L'armée reconnaît que nous sommes attaqués par le M23. Et quelles sont vos craintes après cette révélation faite par l'armée? Ma crainte, c'est que l'Est du pays soit déstabilisé, justement. Je crois que nous sommes dans un processus de balkanisation. Je crois qu'il y a des forces obscures qui veulent qu'une partie du territoire national, notamment à l'est du pays, ne fasse plus partie de la grande RDC. Moi, je ne demande pas qu'on rompe les relations diplomatiques avec ces deux États. Je veux juste qu'on leur fasse comprendre que nous savons que c'est eux qui nous agressent. Nous pouvons aussi nous organiser pour des représailles. Il n'y a aucune raison que nous continuions à garder des relations diplomatiques normales avec des pays qui hébergent nos agresseurs. C'est ça. Pensez-vous qu'un dialogue entre les éléments M23 et les gouvernements congolais peut ramener la paix à l'est de la RDC? Il y a déjà eu dans ce pays des brassages, des mixages, c'était toujours à l'issue des dialogues avec les forces qui nous envahissaient. Et le résultat est là. Dans notre armée au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments, c'est un secret polichinelle, il y a même des officiers qui sont de nationalité étrangère. Et en Ituri, c'est encore une situation. Voilà, Bandeko, Ezaya passe, vous venez le suivre, c'est que c'est pas ce qui se passe au terrain avec la position et l'attaque au Tagoloba. Il y a la M23 ayé en force, voilà, Toloba Kiango, Momoni, son pays en wana, Toyoxibinango, Pobozala, Sirke, Otuzakoloba, Ezaba Blagte. Alors, Nakata Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, Baza courant na Nyoso, mais Baza na choisi parce que mais caché, il y a Occident et ça n'a qu'à toi, on a valu Félix. Tais-toi, laisse-les faire, laisse-nous faire. Donc, Félix est obligé à Tikabango, Bassara Ndenge Balingi. Voilà, Maman Congo, le sac panayo, Maloba Omboka Yonini, ou Elibisom colonel. Le sako, Papa Sayala, le sako, Papa Mafolo, Bisika Ozali, le sako, Nabande Konyoso, Oyo, Ba Belemi, Ko Landabiso, na Poko Alelo. Na basango tomemeli bino na poko alelo toyoki dimanche yo bato ya lamuka bazo préparer kokende marche mususu mpona kokende koyamba Martin Fayulu kuna na aéroport oyo akokoma ce dimanche. Alors message na biso ezalaki boye bandeko na ngai en tout cas nakosenga vraiment la jeunesse na biso en tout cas bovanda bokende na bino bamarche wana te eza bamarche ya buzoba tala tomonaki Bemba ayaki asalisaki marche na ye tellement que bandeko bazalaki ebele alégitimer en fait pouvoir na ye le fait à légitimaki pouvoir na ye tomoni déjà bakomi kosala ye bapromesse ya kokoma premier ministre ya Tshilombo mpona remaniement ekosalama kala te. Alors tokomona mpe wana Martin Fayulu ye mpe azolinga na ndenge na ye aya komeka aya kosala kolégitime force na ye bamonake tata wana ye mpe aza kaka donc eza bazoluka kose place
na kati ya bajeune na bango wana donc bazwa position moko ya malamu mpona deja bamakambo oyo ezoya mikolo ekoya epuis na badialogue na bango donc ekozala lokola kaka bozokendaka koede bato wana bakei bautilize bino mais na retour bango basalaka eloko moko te mpona bino bakipaka kaka mabumu na bango na oyo ya bafamille na bango oyo ya bana na bango donc baza bato moko oyo bayaka te mpona bakipe bato tala tomoni marche ya PPRD babomi bato basalisali bato mabe bakei kotelema bazofuka bato juste 20 000 francs congolais donc ndenge bomonaki bajeune oyo bayaki wana bajeune bayaki mingi parce que bafuti bango ba 20 000 francs congolais de façon que baya na marche. Alors 20 000 francs congolais au combien de jours? Au juste mukolo moko. Tant au liango mukolo moko et silia au bosani. Mais au trahir mboka na yo au pesi batuana force. Marche yo et salami lelo et annulé. Marche oyo la muka asalaki na marche à IDPS donc ezongisi makambo à zéro donc eza lokola eloko moko te esalami parce que marche oyo ya lelo eannulé bamarche oyo nyonso bato basalaki elakisi kaka affirmation ya Jean-Pierre Bemba donc bandeko na ngai bosala buzoba wana te ya kokende koede bato wana parce que bato wana bazalaka na mawa na bino te bayokelaka bino mawa te basalaka kaka makambo mpona mabumu na bango moko epuis nyonso wana eza juste mpona bango moko jamais bato wana bakosalela bino quelque chose alors message na biso tozolanse yango na bandeko na biso bacombattant invisible bokota na bamakambo wana ya buzoba te toyebi ke bino bozalaka deja bato ya mayele toyebi ke bino bokokota te mais bomobilize mpe bandeko mobiliser bandeko bakota na bamarche wana ya bosalite te bamarche wana ya bosoto te oyo ezaka juste mpona positionnement na bango devant bamuzungu na bango devant muzungu wana sema donc bokota babiloko wana te parce que eza mpona bino te eza juste mpona bango moko na boye vraiment tozosenga na bandeko tozala vraiment na makasi mingi vraiment mpona kokundela mboka na biso lokola miso esi efungwami en tout cas tocontinue kaka na ndenge wana ata basali confinement mais biso tocontinue kaka na logique wana oyo tozwaki oyo ya kobimisa bato wana babimimaka na mboka na biso donc miso na biso esi efungwami totika te miso na biso ekangama na nzela ya bapasteur ya lokuta miso na biso ya kokangama na nzela ya masanga oyo ya bapoison oyo bazotielaka bato mpona kobebisa mitu ya bato tolinga te miso na biso ekangama na bapoliticien mais totelema togarde vraiment éveil oyo tosi tosimbaki merci papa Matondo Mama Congo na Congo Baksela Bino ba jeune. Souvenez-vous quand on dit que les 7 gangsters au bazaki na kati à Genève, 7 gangsters à Genève mba partager ki ba rôle na bango. Rôle ya moko na moko to senga bo pesa Mama Congo ba like te ya sultan be ba like na bino pona Mama Congo oyoki information. Alors, s'il vous plaît bandeko bola nanga attentivement avant to sukisa émission na biso. Bandeko, les 7 gangsters oyo bazaraki wana na kati ya Genève basaraki ba cop na bango ba yebike ba partager ba rôle na bango pona ko distraire bino bandeko na sengi na bino 1 minute ya observation bomekana ko tuna ukotala ba o baganga ki ba ine na bino ba yaya na bino o ba beke to sala 37 ans to bunda na combat oyo ya IDPS parti politique n'est-ce pas? Oui. La différence entre IDPS et les autres partis politiques, ou même la Mouka, ils ont ndenge moko. Mais il faut servir les leçons pour comprendre que
Ils ont passé 37 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont mérité ça. Ils n'ont rien. 37 ans, crier comme toi. 37 ans, kolanda, koganga, lokola yo, bazwa et le côté. Et mingi, baza toujours wana balingi, baza la fière, baza oui, tokoksi 40 ans, na lit oyo. Tokoksi 50 ans, sans même ba yoka soni. Yakolo bake, mais non, moutumo akolo bateke, vine mo bimba. Combattant jusqu'à la mort. Mais est-ce que mouto ozo libundela? Est-ce que yena na mutuna ye? Avec la combat jusqu'à la mort? Non. Lui mange la nuit, le jour, il lit avec vous. La nuit, yoke kuna na nzala, baniko ronfle na nzala. Ah, mabale pour moi. Ah, inatambo la ki mingi lelo, nzote mingai. Oui, oje le roto kukufa. Pote nzambe alobike kukufa. Pozo la bisote. Et tanyo. Et voilà, Batouana Nyoswazawana, il vous achète moyennant. L'argent, vous voulez bien parce que là, il n'y a plus rien. Ba cerveau na bino nyos batida on libumu. Na yebike ba cerveau na bino nyos na kata libumu. Donc bo raison na kana libumu. Ah oui, c'est bien de raisonner na libumu. Mais est-ce que vous gagnez quelque chose na ko raisonner na libumu? Te bazo sakana bino parce que vous raisonnez na libumu. Ce que vous raisonner na mutu, na kanse bazo sakana bino ba sakana bino leroté. Voilà. Banbana bajen botala combien de générations déjà sacrifiées au lelo baza na kata mopuru. Voilà bandeko, toi et toi pour vous informer, ba like na bino c'est un plaisir, boy bazali na abonner na chaîne na bisoté, to sengi na bino bo s'abonner et n'oubliez pas de partager nos émissions à vos amis. Demandez à vos amis de partager nos émissions et de s'abonner surtout sur notre chaîne télévision Lolaka Yamvuruziki Mbangu Oyo Molubel Nabino papa ndeko na bino les grands sacrificateurs ndeko sayala na lembi binote na kolemba pe binote to na bino longo to pesi mbote na papa ma follow et sikazali to pesi mbote na ba landi nyuso na ba bundeli nyuso na bele kolo Congo to bosa ni binote ndeko na biso Fabrice Masala ndeko na biso Kinkela Lemba Sandra Molema to bosa te Ndombele Mayala to bosa ni te aloli mete to bosani yote to bosani te mama Congo na ba mama Congo nyonso to bosani binote to bosani te ndeko ntano to bosani yote Juma tano to bosani yote Berino 30 to bosani binote boza ebele bo mesa na biso ah big lisi big mama to bosani peyote e ba mama ki panvita nyonso to bosani binote to pese la canabiso mokolo ya samedi lobi émission gozarate dans une émission le vendredi mais samedi dans une émission na bino mais au cas où to monike basija makasi esenga to beta mbela to koya ko beta mbela na bino elongo merci na bino matondo partagez nos émissions à vos amis recommandez bande ko na bino ba s'abonner gratuitement mais ça vous faites monta sengo le mais vous bénéficier au fele vous bénéficier ah maman nanou maman nan to bosante maman Chantal peut to bosante na katia Panama to bosante na maana biso Winnie na ba mama qui panvita nyonso losako e panabino allez ingeta ibobo